Na komba tata mwana molimo santu ndenge toutaki koloba cérémonie ezali mokuse mama tiala mwana akoyemba nzembo oyo ya prophétie liboso ya papa mpona kotémoigner ete prophétie nde eutaki awa biso nyonso tokolanda soki asilisi koyemba tobeti maboko biso nyonso nde akei kopesa basede epai ya mokonzi ya bule sikoyo topesi micro epai ya mama tiala mwana. Umukimbangu apesaka prophecy Bongo ekozwa lipanda Mondele akokoma moto mwindo Lelo tomoni yango Simokimbangu apesaka prophecy Bongo ekozwa lipanda Mondele akokoma moto mwindo Lelo tomoni yango alobaka prezida ya mina koya akozala elenge yende akofandisa makambo yende akotonga mboka raisi Kabila 4 chiffre 4 toza nsima na yo oyo atumoli yo atumboli kimbangu oza mwana bilaka Joseph Kabila 4 chiffre 4 toza nsima na yo oyo atumoli yo atumboli kimbangu oza mwana bilaka. Merci beaucoup, merci. Voilà, wana ezali photo ya souvenir mama nationale mama tiala mwana na loyembo bitoko asili koyembela biso pona ko confirmer prophétie ya papa Simon Kimbangu yango wana aye pona kokutana na ye moko Simon Kimbangu nde ye wana bokomona ye pona kolakisa ete mokili na biso ezali na maboko ya papa Simon Kimbangu. Donc mokolo malelo ezali esengo pamba te maso maleki na kimia et puis confirmation ya nzembo mamo national tiala mwana apesi biso et fongoli penza mato ya bato